Na beni 12 personnes bakufi lobby na attaque ya ba ADF na village Oisha. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya ba américain ya département d'État pe asololaki na Moussa Faki président ya commission ya Union africaine. Côté na bango batu ya Lamuka, c'est-à-dire Martin Fayulu, Adolphe Muzito basololaki bongo na représentant ya secrétaire général des Nations Unies awa na République démocratique du Congo Bintou Keïta. Lelo journée mondiale ya lutte contre la tuberculose à travers le monde. Oh babenga maladie ya pema to maladie ya tswengina na édition ya lelo nde bozali kozwa développement ya batitre wana nyonso. Bozali ebele à travers le monde. Ya kolanda KNB News ozali chaîne ya liboso esalama mpona bino pesa comme information en continu na lingala nani ozalate depuis Masala TV, depuis TV et en Afrique et en République démocratique du Congo si on a Kinshasa et comme la TV à TNT nano mutu asala télévision en continu na information pe apes kanyo son lingala ezala na noté. Merci pour la fidélité. Vous allez continuer à la KNB News. Selon ma résultat provisoire et élection présidentielle au Salamaki na Braza, Denis Sassou Nguesso Yadenges Abimina plus de 88,57% Yabavois, c'est-à-dire large majorité. Et les Kanaki Ndengenini Badeta Bolanda na reportage signé Naomi Pila. Après 36 ans de pouvoir, président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, Azali réélu na 88,57% de voix. Pour un mandat, il y a 5 ans, selon le résultat provisoire officiel, il y a commission électorale au Ezala qui a annoncé mardi 23 mars la ministre de l'Intérieur. À l'issue de l'élection au Salemaki dimanche dernier, Denis Sassou Nguesso Azali élu pour la 4e mandat na tête de la République du Congo. Yé Azali ko dépassé largement principal rival na Guy Brice Parfait Kolela au Akufaki lundi dernier na France suite à Covid-19. Nangambu na opposant Mathias Dom au Azouaki 1,90% de voix a annoncé lundi intention na à déposer recours pour la kosenga annulation ya premier tour au a qualifié le cola calamiteux. Kasi na maloba na gagnant ya ba élection présidentielle selon ba résultat provisoire Denis Sassou Nguesso atalisi que élection eleki na kimia pays a félicité maturité ya peuple congolais selon ezali bon signe pour la démocratie ya mboka na Yakoyebe ezali que ancien colonel parachutiste Denis Sassou Nguesso akomaka na pouvoir na 1979, ye azalaki battu na Pascal Lissouba na 1992 na ba élection pluraliste o salemaka na Tangwana na 1997 azongaki na pouvoir na nzela ya guerre civile contre Lissouba na soutien o epesamelaka ye na mboka Angola. Lelo oyo auti ko remporter au la main 4e mandat na ye oye banda na ba élection uta 2002. Kasi ndenge révision à constitution et salemaka na 2015, Denis Sassou Nguesso azali lisusu éligible na 2026 pour na mandat mosusu. Kinshasa eleki partout. Awa na Kinshasa totambusaki pe micro bakinoa ba réagir sur réélection ya Denis Sassou Nguesso pamba te bobo sanate selon constitution na bango azali lisusu éligible na 2026. Bon tori to kota eza pays na biso te eza pays voisin. Selon ninge ya mérité na pouvoir na place wana. Yango na bimite. Bon biso to kosani. Bon pour na Afrique neto ebeli na Afrique esukaka 2 ou bien mbala moko so kokite otiki place moninga continuer. Bon soki comme na royaume na Brazzaville. Bon toyebite eza posa ezaka Sassou ye moko na famille na ye na ba Brazzaville ba mo bazwa solution. Bazali bien préparé na maboka marchal. C'est-à-dire Mobutu azalaki lion, OK?
Bate belé babakelo konate. Donc il aussi manapso ba prendre batute. Ça c'est normal à doubler mandat parce que préparation. Hier abandaka préparation ba vote déjà avant. Baloba ki tote bato ya Congo Kinshasa moto ba votaka Sassou mingi. Siko ba bimisaka bango yebi. Ba bimise na Brazzaville. Siko Sassou a doublé mandat pourquoi? Parce que ne biso na moto votaka Sassou. Bon bato na sofe ba kati belé ba zonga koto. Oto bengaka ba refula. Siko Sassou a doublé mandat quoi? Préparation. Ça soit qui a bonne préparation. D'abord, Aza chrétien. Oui, ils allaient les leçons parce que travail n'a eu. Ce travail ils ont mabé. Ils ont doublé parce que bateau fait l'équipe ça sonne maïe dans la place de bazar. Et bien, ils ont taillé, ils ont royalité. Aza Jésus était à coup face quoi non. Dengue ça soit doublé mandat, c'est-à-dire travail n'a eu. Ça soit soda Brazzaville ba futa taxi. Soda ya Brazzaville atonga kanda ko tatonga ka militaire. On a 6 mois muke kaka. Ça c'est normalement à doubler mandat parce que préparation. Mamanga na kati ya Brazzaville. Lieutenant ya Brazzaville otambola na range. Capitaine otambola na jipo ministre na bino otambola na ngwao. C'est ça. Pas faire ça chance à doubler ça soit doubler sous mandat. Abena lobi tenzambe a bénir Sassou. En tout cas, eza ndakisa malamu te pona nini. Tokozonga lisusu na système tozalaki nango ya dictatorial na bambula oyo eleki vers les années 80-90 au mouvement ya peresika eyaki mpona kobinga na badictateur nyonso tout. Alors toboyi tozongela mouvement wana parce que tokomaki déjà na période oyo babengaka ya démocratie tokende na baélection moto na moto arespecte mandat na ye pour que tokende. Mais eloko asali wana en tout cas eza ndakisa malamu te. Zandakisa malamu te parce que ba dirigeant mosusu ba pays africain ba kozwa ndakisa. Alors même yelelo asali comme on a na Ouganda asali autant de fois hein Paul bien na Cameroun c'est la même chose. Bien que ta mosusu mbonga na bango ba diriger bien mais rotation na ezo senga que non voilà les pratiques la baninga mosusu le bonga mais et pas na bango ba moni eza normal mandat ya l'état eza mandat ya l'état et la kanango. Je dis que nous avons un mandat à l'État, nous surtout na mandat na ngai na kosala 5 ans. Na 5 ans na ngai na kosala na prévoir des locaux fulani songolo fakala pour que na réaliser na mandat na ngai. Alors, sikoyo to pa na biso na libeko ko fa biso ba juriste to ba ka na principe ya continuité de l'État. Je dis ceux qui ont sali lelo au solliciter ngai tango na koya alors na ko continuer na idée wana. 12 personnes bakufi bokola lobi na Beni na attaque yaba ADF na village Oisha et les kanaki ndenge ni bolanda ba détail na reportage signé Naomi Mpila. Likambo ya sécurité na Est tolobelaka ngo chaque jour kasi ezali kosila te. Au mois 12 civil bakufi lisusu na attaque ya ba rebelle ADF na Beni kuna na Nord Kivu na butu ya mardi 23 mars 2021 au Utikoleka. Ba village ebele ezalaki attaqué entre autres Kaboka, Mangimu, P Mabanga, selon administrateur ya territoire ya Beni Dona Kimbwana. Territoire ezali de nouveau endeuillé par ya ba ennemi ya mboka oyo ba siégé ba village lokola Samboko pe Aisha na limite entre Nord Kivu pe Ituri. Selon l'information, plusieurs personnes bazali portées disparues. La plupart y a des victimes bazalaki exécutées pendant que bazalaki qu'on se rendre kolukama ina ba source. Société civile locale ba dénoncer absence ya éléments ya sécurité na ba village ebele ya territoire oyo. Yango bazali kosenga na autorité ya mboka na biso ba renforcer sécurité pour la côté le mela monguna o tango nyonso azali koya koboma kopie pe ko violer ko bebisa biloko ya bana mboka kolela ezali tango nyonso esengeli solution ya malonga ezoma pour la likambo tali Beni pe Est mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki na délégation ya département américain oyo kumbamaki bongo na ambassadeur na bango awa na République démocratique du Congo sur place Mike Hammer oyo babengaka Nzita elekalaki ndenge nini Nathan Siata apesa biso ba détail. Mardi 23 mars 2021, journée chargée pour le président de la République et président en exercice, il y a Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
ezali quasiment balai diplomatique oyo efungwamaki na cité de l'Union africaine nanu na délégation américaine ya département d'état conduite na ambassadeur Donald Booth pe accompagné na ambassadeur ya États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo Mike Hammer. Chef de l'État azalaki assisté na directeur du cabinet na ye Guilé Niembo, ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza, conseiller diplomatique na ye pe mandataire spécial na ye. A échangé qui na délégation américaine na masolo na bango balobelaki suivi ya conversation téléphonique oyo chef de l'État azalaka nango na vice-présidente américaine Mikolo Eleki Kamala Harris pe présidence ya République démocratique du Congo na Union africaine. Pour faire le suivi particulièrement de la conversation téléphonique que le président de la République du Congo a eu avec la vice-présidente des États-Unis. Comme ça, la suivi particulièrement il y a conversation téléphonique où le président de la République démocratique du Congo azalaki nangona vice-président des États-Unis mais les sous lettre il y a président Joe Biden peut s'engager pour na ba question oyo ezo concerné kimia to solo lipe na ba question ebelé. Toujours c'est la collaboration moko ya malamu entre présidence ya République démocratique du Congo na bamboka misusu oyo ezali concerné. Mais les sous ba question oyo ekozala inscrite na ordre du jour pendant période d'union so oyo République démocratique du Congo eko assurer présidence ya Union africaine. Toza na administration ya sika oyo ezo travailler présentement na ba États-Unis d'Amérique pe tozali na posa ya ko établir ba base ya sika ya collaboration kaka na République démocratique du Congo te mais les sous na ensemble ya Union africaine mobimba. Aux États-Unis et nous avons envie d'établir une nouvelle base de collaboration avec non pas seulement la République démocratique du Congo mais aussi avec l'ensemble de l'Union africaine. Juste après président de la République Ayambaki Lisusu, ministre des Affaires étrangères tunisien Oyo, ayaki ko transmettre ye ba félicitations ya homologue na ye tunisien pe Lisusu kotiki la ye invitation pour na 18e sommet ya francophonie Oyo eko salema na Tunis na mois de novembre Oyo ezali koya. Voilà, c'était un très grand honneur. Voilà, ezali esengo makasi pe honneur koyambama epai ya mokonzi ya mboka pe na transmetaki bambote ya ndeko na ye président Kaïsald, président ya République tunisienne pe lisusu invitation moko pour na président Félix Tshisekedi pour na ko participer na 18e sommet ya francophonie oyo ekozala na mois de novembre 2021. Lisusu na pesi président lettre ya félicitations oyo président ya République tunisienne a pesi na ndeko na ye président Tshisekedi pour la présidence ya Union africaine. Kasi to sanité to solo lipe likambo etali coopération bilatérale entre Tunisie na République démocratique du Congo. To zuba encouragement makasi côté ya mokonzi ya mboka président de la République pour na ko sala ba effort ya ko luka ba moyen nyonso nécessaire pour na ko renforcer coopération OYOP ko luka ba moyen ya ko diversifier yango na ba domaine nyonso. Nakondimela Othman Gérandi, ministre tunisien ya ba affaires étrangères, alobi que COVID-19 pe sécurité na région africaine ezalaki pe na centre ya masolo na bango na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République pe président ya Union africaine. Kinshasa et l'équipe partout. Moussa Faki na Félix Tshisekedi masolo na bango ezalaki basé essentiellement sur la réforme au Sengele Sénéma na cadre ya Union africaine bolanda ba détail na reportage oyo signé Beni Mambi. Président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat a échangé avec Bongo Lobby na Kinshasa na président de l'Union africaine Félix Tshisekedi na cadre ya ba principaux enjeux ya UA ya année oyo. Pendant 12 ans, Mibali Oyo a échangé notamment le colo et la réforme et l'organisation panafricaine na gestion et la pandémie à COVID-19. Alobaki, Nasuki si lelo visite ya travail nanga ya 2 jours na République démocratique du Congo. Oyo na yambamaki na président Félix Tshisekedi Oyo azali actuel président ya Union africaine. Pe nazwaki consultation moko approfondie le colo ya agenda continental et déclara Kibongo Moussa Faki Mahamat, président de la commission à l'Union africaine. Boyeba que rencontre Oyo, ezala Kibongo élargi et pas ya Michel Hélène Natundiaye, Azali représentante résidente ya Union africaine na RDC. Peba membre ya panel Oyo ba accompagné à Félix Tshisekedi na exercice na ye na UAP bazwa qui part na rencontre Oyo. Kinshasa et l'équipe partout.
représentant le secrétaire général des Nations Unies à la RDC Bintou Keïta patron à MONUSCO à solo la kina délégation va dirigeant ya la Mouka et les canadiens nini ba détail na reportage oyo signé Belimambi. Représentant spécial, il y a secrétaire général, il y a ONU, la RDC, Bintou Keïta. Azalaki Bango reçu le mardi 23 mars. Et pas il y a Martin Fayou, le coordonnateur en exercice. Il y a la Mokapé na Adolphe Mouzitou. Bintou Keïta, alors qu'il y a un entretien où il aborda qui ba question, il y a bon office, paix préparation, il y a ba élection, paix protection, il y a ba civil na RDC. Alors qu'il boye, et il y a qui visite il y a courtoisie. Pour le contexte oyo na yoka ba principe oyo et ko permettre un exercice y a bon office paix notamment na oyo état préparation et prochaine échéance électorale toloba qui sous sur ba question y a protection civile na zone ya Beni et déclara ki Bongo Bintou Keïta représentante spéciale y a secrétaire général y a Nations Unies na RDC que Bintou Keïta azalaki Bongo reçu depuis le 18 mars au Eleki et pas il y a président Félix Tshisekedi Kinshasa Eleki partout. Nelson Platinum Triple X ezali bongo lame de rasoir oyo bandeko ya Beltexco batie na disposition ya ba congolais ceux qui ont na ndeko na bino azali coiffeur ayeba que Beltexco apesi ba cadeau ndenge na ndenge ba oyo ba ko utiliser lame de rasoir wana lobi bobenga kibiso ebele pona koyeba ba détail kasi lelo to tcheli bino le sur numéro po boyeba bongo ko accéder na ba cadeau oyo Beltexco azali ko sale na bino bolanda ba détail na reportage signé Nathan Siata. Beltexco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais po na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali kobenga yango Triple X c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisi na bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka Difford ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltexco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltexco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltexco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistrer bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltexco Kinshasa eleki partout. Lelo journée mondiale ya lutte contre tuberculose tope maladie ya kosu babengi na lingala na biso ntwangi na esalaka ndenge ni tuberculose pe ba précaution nini ezomi pona mbula oyo ba détail na reportage signé Naomi Pila. Le 24 mars, il y a chaque année, on célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Le but est de faire connaître dans le grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de la maladie. Et je comme de plus en plus le l'épidémie mondiale n'a pas conséquences dévastatrices.
tuberculose est demeurée maladie le plus meurtrier dans le monde. Chaque jour, plus de 4000 personnes bakoufa kapé, 30 000 personnes bazwaka maladie yango na mbula. Alors que bakoki ko éviter yango, selon ba estimation, outa action anti-tuberculose et banda outa 2058 millions de personnes basi babiki na tuberculose. Dans l'occasion de la journée mondiale à lutte contre tuberculose organisée mokolo ya lelo, Organisation mondiale de la santé OMS na mukuse esengi na ba gouvernement na ba communauté ba organisation pe bato ya société civile batelema pona kobundisa fleur oyo ezoboma makasi na mokili mobimba. Tuberculose ezali provoqué na bactérie oyo babengi mycobacterine tuberculose. Yango ezalaka contagieuse d'une personne à une autre, surtout na voie aérienne, topé nasale. Et se manifestaka na kosu accompagné na makila, perte ya poids, ba fièvre, fatigue, to biloko ya bongo na bongo. Kasi na étape ya liboso, tuberculose ezalaka mingi na ba symptômes te. Ya malongo ezali toujours qu'on se prévenir pe mingi qu'on s'examiner en cas de symptômes. Date ya lelo 24 mars au jour appelé Bisopé, ndenge docteur Robert Koch a diagnostiqué et a découvert qu'un traitement de tuberculose en 1882. Donc, lelo oyo esengeli tout lutter pour éradiquer totalement tuberculose na kati ya société na biso. Kinshasa ileki partout. Personnel et s'assure que les tuberculoses. Calme News, chaîne na bina liboso, oyo ezali ko servir bino nyonso na lingala, tozali ko sala bino musala professionnel, kasi nyonso na munoko mboka na biso. Est-ce que ezali fierté te? Bolanda émission Maboke Impact ya ko sakana te extrait nango ndenge nini Rose Okito ayabaki invité le mokolo lelo. Sikoni. Sokona lobiki na sangenze ya seke na kosi. Seke beti fo. Bon, ngambo pena na kendaki pona na double travail pas kikedi. Nazalaki travailleur na rénover kikedi, nazalaki sous travailleur na cabinet ya la sycomore. Ya mama Chatine to la walongo la femme Sinzi. Moi sina mama Chatine na sous travailleur. Na travailler na rénover, na travailler sous na cabinet na yi. Ce qu'on a nous kikedi pourquoi? Papa ça bien. Maman ça bien na kokosa likamute na beta massage na TV devant ma fan même nzamba opinir nga. Quand même ba wa on dit mais kuna pas président Konzo Lobi Tansia madame Tansia quand même atenga na ça ga ngate na beta la vérité. Na zo ba vérité na on ba te pona moni caméra na moni nini non. Na zo ba nzela nga sembo po soki na kosi ngabe lo comme président. Donc so ba no na audition na sima. Parce que aussi ba fan ba Hollande biso ndako. Oui, oui. Défendre hein. Oui. Maman, na bi président Konzo azane bien. Mais papa est-ce que je vois nanga en tout cas parce que ça va moi c'est na musalati parce que ça moi c'est na musalati mutako ko mela pena président nanga Jimmy Konzo musala ça beaucoup plus que moi si naï papa zani social azam te malama ofongola yo makambo tombe moi si naï vraiment mama Tansia meka ko bongisa musala pour de façon ba leki na biso batikali kuna bazo pe chance ya komona bisengo biso parvenant komona ti c'est un peu mama Tansia yo ki bisika zali na ko vana na rénover kedi. Et le Sénégal, on a renouvelé qui dit Nathalie, ah, papa ça bien, maman Chatia ça bien. Mais, na oumel na musala. Vision na ngezala sur la série Nzambe 2020 partout na kozala ta pas président Lombe. C'est que 2020 ils ont tapé ceux qui n'ont pas dans ndako etangaka. Mais ça c'est ils avaient pas na ngai. Ndele les gens bokanisa ça groupe peut-être gémiment na Lombe pas qui dit na tiki mabete. Na sumi na nganda te. Mais quand même au sengi autorisation. C'est une autorisation. Quand on a le point de la famille, est-ce que vous avez sécurité, na français balobaka qui construit chez autrui, construit pour autrui, est-ce que vous avez malamu kotonga, pambate soki lobi bande walimba teka lopangu, ndakuna yo eko compter to eko compter te, bolanda ba détail na reportage au ciné Beni Mambi Hervé Zaka. Famille ebele ya mboka na biso ba problème ebotamaka mingi autour ya biloko ya ba parents pe ba famille ekabwanaka voire même ba misusu bakendaka tina niveau ya koboma kaka likolo ya partage na yango biso magazine KNB tokitaki na terrain pona koyeba soki kotonga ndako na lopango ya famille ezali mabeto malamu bana ngo na lopango de faire za la malamu de pas que ma mère
santa malamu eza renaissance oyo ekosunga motu ntango aza nani eloko te azwi mwa esika ovanda azofita te normal mais okazu oyo lupano akufi nde mabe ekotaka place wana ekomosiko ekoma koyelela oyo ndako na ngai oyo ndako na ngai sukasuka kaka makelele bani lupango ya biso nyonso donc yo moko nde okozala na droit te mpo oza na ndako yango bande oselpose biso toza na ndako te yango wana ezomonela biso ekoye baproblème aparti ya wana ta normal te parce que lupango ya famille eza lupango ya lise bosangani ya bato nyonso mais soki oza na mbongo somba ya yo moko mais soki oza na mbongo te oyotonga wana ekomi force majeure parce que oza na choix te mais conseil ezaka soki oza na mbongo oyotonga te parce que à la longue ebendaka makelele baconséquence ezaka so bango tu badeside ki boteka yo oza na un mois dire te ntango bateki opesa oza part na yo etongaki wana mais okoti alwa kuna pe te donc eza na bainconvénient ebele tomona ngo zona kopesa conseil vomi obongisa ke otonga parce que so obongisi eza honneur ya famille na bino mais so otongi eza na balonge ebotelo baataki eza te bana o bakosibi baconséquence wana eza bien ka osomba ye otonga ya yo moko te otonga na lopanga famille eza mabe ya ndenge lupango eza ya famille ya bino nyonso tu otongi ndako na kati bon soki mbele likambo ekwei na kati ya famille wana ese okolongola ndako wana to bakopesa oyo batekelele lupango wana bakopesa mbongo na kontinu ya ndako mais eza mabe malamu yo lukano kote notonga osomba yo mpona wana bana na mpo lelo nalobiso oyo ndindi okolongola ndako wana okende yango te mabe nango yango wana bien nango mpe okotonga na kati mpo obongisa lupango mpo mama na tata peut-être bazali na bango na moyen ezalaki te otongelaki bango ndako otongi ndako na lupango mpesa lupango valeur eza bien te mpo lelo nalobi bakobalukela yo eza bien te mpo na nga eza bien te mpo na si na mona yango esalamaka batika kotonga yango bandako na lupango ya famille mie kutu bakeluka ta mwa mabele na bango mpo na bana na bango permet ke batonga na famille lupango ya famille eza bien te mpo na nga me nayebi te mpo na bato mosusu me napesi conseil boti kotongaka ndako na lupango ya famille eza bien te lelo nalobi oyo botoli mbuma mabe ebi te motu na moto na conception na ye me neti mpo na ngai natonga ndako epa na biso na lupango ya papa na ngai mais mpo na koevite baproblème nafandaka na te nafutelaka ye nafutelaka ye mpo na boyi kozala esika mona famille mpo na koevite baproblème nakende kaka nazwa ndako na natia loka te nakende kaka na zumbo problème ezalaka mingi ya kotonga ndako esika famille surtout soki bino nyonso bofandi kaka place moko alors omona kaka ta mosusu bamanquement ekozala barespect ekozala te yango wana malamu mpona koevite malamu ozala esika mosusu bokutanaka kaka ere ta mosusu ere ya likambo to libala to likambo mpasi bokutani conseil nazopesa bango normalement ofanda esika moko na famille eza bien te mpona koevite baproblème ebele alors mpona koevite baproblème ebele wana okoki kotonga no mais ofandaka no wana te oyaka par hasard koya kotala bango obeta mosoki problème ezali oyo otala bango kotonga ndako na lopango ya famille na ngambu moko ezalaka mabe mpo ekitisaka respect mpe esika bovandi bino nyonso baproblème ezalaka ebele mpe baproblème ekotaka makasi na ntango ya koteka lopango wana mpe na ngambu mosusu ezali na bafamille oyo batongaka bandako na lopango ya famille mpe ekreaka baproblème ata moko te na yango mpona kosukisa ezali malamu ozala na lopango na yo moko ebongo otonga ndako mpo vie ya indépendance ezalaka malamu mingi. Kinshasa eleki partout. Bagebele ya kolanda kanimbe news alelo comme la souka bo continue kozala fidèle na première chaîne na bino et pesa kabila actualité na lingala nano ezala te to yebi ke bato bele ba kolanda lingala po pesa succès ezali mabete kasi tamu ozali kotamula na nzela mituna pe banani basala nzela wana pe soki omoni ba bazali koleka okitisi mutu pambate histoire ba changeaka yango te na caméra face na ngai ezala ki bongo Hervé Zaka na Mpanzi Koto ezalaki Alpha Mulenda pe na régie ezalaki bongo Timothée Kayembe na côté ya post-production tu na Nathan Siata asumaki réalisation pe supervision assistante oyo assistant nga bokola lelo
ezalaki bongo Benimambi botika la fidèle na kolanda ba programme na biso pambate to ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani pe ndenge bolingaka souci dans ezaka moko to kutali sous lobby réalité ya bana kino